Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndeka Naïb Sarabino, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre en go. Je pense que Nazakout dans les Kambakolobate parce que tous allez comme on ango, 5 minutes, ils allaient ko talema, ils allaient sans tricage, nakanisi mutu ako loba, le contraire azalité. Émission ya lelo nako banda yango. Nako pesa communiquer moko na ebandeli parce que ezali vraiment important na lobela binongo na ebandeli parce que le 30 oyo samedi oyo na Paris marche munene ezali ya soutien ya président élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kanisi président Bazami Balete président azali moko yango wana combattant Pacheli Mikobi na Lucien Ngando na Batu Mususu bokomona bango na vidéo ba organiser marche munene parce que to monaki mikolope weteki koleka donc Martin Fayulu bayambaki makambo ezalaki te donc to la ki sa preuve na biso ya démocratie donc Martin Fayulu ayaki abinaki kutu mutapekisaki abina zate donc bayambaki na ba congolais oyo balingaki bayambaye et puis oyo bazali na simanaye donc ezala Martin Fayulu ezala Félix Antoine Tshisekedi bango nyoso tu bazali bana ya mboka tokobomana te pona yango mais la différence ezakaka moko azali malheureux candidat présidentiel oyo itoleka moko Yende Moutou, a chance à comment l'élo président de la République, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, ce qui n'a koloba, comparaison, tokoki ko comparer que bazali ba homme politique, mais il faut que ça là, keba, on compare pas l'incomparable. Donc, nazongili lisusu samedi le 30 mars 2019 à partir de 15h na kanisi bozali comme na ficho na Tchelibino marche ya soutien donc to sengi na batunyo surtout oyo balingi mboka na biso oyo bazali sima ya président de la République balingi ke a réussir na makambo oyo azo sala pour na intérêt ya mboka na biso baya ebele na Château Rouge à partir de 15h ekolongwa na ti na place de la République na kanisi siko na lingi na tshela bino boyoka oyo combattant Pacheli Mikobi alobi pona marche wana na baninga ne misusu. Bonsoir na bandeko congolais, place beaucoup tani. Lelo ezali susu journée to tangu ya kuzonga isusi mate. Eza tangu ya kokende liboso. Bandeko nyoso bomoni basangani awa, basangani ka pona kokanisa makanisi ya kobongisa ekolo. Ndenge ni to kotonga ekolo. Tozali ensemble. Bato balobi one people, one nation. Tozali famille. Peuple moko mboka moko otuti ndeko biso tokoti yango tolobibo lokola biso zali peuple moko tozwi mondeko ya biso akomi mokonzi ya etonga tokotonga na ye na justice tokotonga na ye na développement tokotonga na ye na nyonso o esengi ke ekolo elobake solo bana ya ekolo wana bazali bato ya bwanya na sengi na ndeko nyonso place o touti pasi place moko ya pasi place ya ba guerre place ya ba assassinat place ya ba détournement de fonds place ya bato oyo basalaki mabe komo na bango FCC tokoki ko bossa na moko na bango te mais ezali ya biso ne tolanda bango te ezali justice il faut landa bango yango wana na mokonzi ya komilelo biso tolobi boyi tozali ko soutenir yo po bimisi mwinda olobi ete oyo eza kokende liboso oyo bino bosengaki yango nde na kosala yango na kobenga ndeko nyonso Congolais place yo zali yaka le 30 mars 2019 oya ko soutenir président Félix Antoine Tshisekedi oba kati kombo na basangisi yango babengi fachi bandeko nyonso oyo botangami oyo bozalaka na Allemagne bandeko nyonso bozalaka na Londres Angleterre bandeko nyonso bozali na Belgique na Espagne bandeko nyonso bozali na Portugal na Italie tola ki sa volonté ya kutunga mboka ensemble tozali peuple c'est moko
toza peuple c'est moko yango wana nanzela oyo to bengi bino nyoso to benga mibiso nyoso le 30 mars 2019 à partir de 15h na Château Rouge na place où bengi Château Rouge donc au tambola Château Rouge 10 place de la République. En tout cas merci beaucoup papa Lobaki le peuple d'abord papa Lobaki le peuple d'abord yaka to ko tambola pa ko yebisa ye soki ozali na bolamu biso to kozala na yo mais soki po bungi biso ka pe to ko lobela yo. Merci. Mbote congolais, congolaise, je vous appelle solennellement après Pacheli pour vous dire d'être tous présents le 30 mars à partir de 15h. Qui que vous soyez, quel que soit votre parti politique, c'est le moment ou jamais de rejoindre le pays et de le mettre en marche, d'aider le peuple congolais à se développer, de casser la pauvreté, d'apporter un soutien sans faille au président Fachi, Félix, Antoine, Tshisekedi, Tshilombo. Je vous attends nombreux, je vous appelle d'où que vous soyez, de quelques pays où vous résidez. Venez nombreux à Paris, c'est le moment ou jamais, prenez-nous en charge et je vous suivrai. C'est vous qui donnez le là à la marche. Merci, à bientôt. À samedi 30 mars, 15h, Château Rouge. Merci. Ici là, Ekolobo Moko, Tatabo Moko, Bokonjibo Moko. Il y a Fachi Wisili, il y a Nimpe, les peuples d'abord. Les peuples d'abord. Yontangu Mambo. Kalumanisa Tolu. Mumanimba. Tangu ifweni. Le fait que ça benuba kolo. Tu fais tilanda, tu fais tigana ngolo. Kumfumugata, mpasivo ka kotisa. Biobi bikedi kamugata. Le cerveau congolais, le zingu, le soba. Yontango mambo. Tu t'as vingi là le 30 mars, benuba kolo. Le Château Rouge. Le fait que ça benuba kolo le 30 Château Rouge le 30 mars. Yontango mam. Il est le dit hein. Tu t'as vingi là le 30 mars. Le fait que ça benuba kolo. Bonjour à tout le peuple congolais de partout, en France, en Belgique, en Europe. Bandeko, to bundi trop pour na mboka na biso, ezaki na maboko ba paya. Mais na pété, na intelligence nyo surtout, ndeko na biso Fachi na UDPS, ba sungi peuple congolais va récupérer pouvoir sans bain de sang na Congo. Bande konanga tobima na polémique. Tozo mona makambo ezolekana na mboka. To ya na marche ya le 30 marche de soutien na président na biso Fachi Félix Tshilombo Tshisekedi. To ya na marche wana pona kolakisa na mokili mobimba ete tozali bana ya papa moko, mama moko obe Congo. Muluba, Muyanzi, Muyaka, Mungala, Mukongo, biso tout tozali ba Congolais bana ya tata moko. Bande konanga to bundi na bino na poto. Tozalaki koluka Kabila akende, akei. Bomona musika, boza na regard ya aigle, amona ka musika. Ba tractation ya FCC et kosi la kalamingité. To yebi banani ba bomi mboka, bilan na bango eza chijengo. Oyo loba baluba. Bilan na bango ezali 0. Alors tozali kosenga na bino ba Congolais nyonso tout na biso ba Congolais tout tozala présent na Château Rouge le 30 mars samedi oyote. Il y a semaine wana kuna. Tokuta na 15h na Château Rouge to tambola poto la na mokili mobimba ke tozali soudé. Président na biso Fachi akozala fort. Ceux qui biso peuple congolais toza unis ensemble derrière lui. Vraiment totika ba polémique, tozala wana présent, tozali biso nyo tout batu ya UDPS awate. Mais tozali pe ko benga na bandeko ya UDPS, to bima na polémique, to longwa na cadre wana ya koluka ko kanga président Fachi pona biso moko azali président ya ba Congolais. Aza président ba Congolais nyo surtout azali sous président ya UDPS.
yango wana pour la force ya Fachi. En face, il y a Batu, il y a FCC, na Kabili. Il faut peuple congolais tous à la soudé, peuple à la Mouka. Hier, nous avions soutenu, là, personnellement, na soutenu qui Mafa pour la campagne. Maintenant, tout le monde dit que, bah, publier de Konabiso Fachi, to accepter hier. Tous allez qu'on soutenir hier parce qu'azali moi Namboka c'est un Congolais. Les linge sale et qu'on sokolama nanda kuna après. Pour l'instant, tous à la Sima ya Félix, tous soutenir hier pour na kobengana. Bande konyo surtout au babomi mboka. Alors pour na bino bande ko ya FCC, message na biso zakaka moko. Ceux qui bolingi lobby botika na mboka wana. Botike la président Fachi. Libre accès, libre arbitre, ya ko pona ko sala ba choper ya ko travailler parce que tozali ko mona yango ke azali jeune, personne a volonté ya ko développer mboka wana. Peuple congolais to ya le 30 tozala wana présent pona ko soutenir président Nabiso Yasika Fachi Ingeta. Bana betu bonsu ba mwena Kasai njino ela jilolo jilenga Jinuela jituku jilenga tujibima na mwabeu ni benu bonsu manu mamonaba mwakunu ambilanyi tituvu bakeba tituvu baluila mvita tituvu bafuila nchimanya kwa akana tukaji bareta mfumu wetu Félix Antoine Chilombo Tshisekedi walu wanga chibukalenga mwabeu tujibima na mwakwambane aba bonsu bajibashebe mwana mwena Kasai Nujuba vulukanye kwetu kukananga mbashebe mwana mwena Kasai benda hamashi enda bantu abu bikengelanyi titukuchukwabu ba répondre bo abionsu bichu benza bibi kubwa chinganyi njinu lomba nenu bonsu nulwayi bonsu bwanyi tumanya mwakutwa mfumu wetu nyama kumikolu tumutu ampanda ayakumpala bwalu tujuba manyane ni Félix ye mwasa jitunga nibikala bwa bwimpa bwa Congolais yonsu ni bwa mwana wa mwena Kasai yonsu musangantete kubwa kinga njingela lubila nubikila bonsu bajumatunga babenda kuneko kumputu le 30 mars à partir de 15h ku Château Rouge nous loyi bonsu bwanyi tuenza marche à soutien bwanyi tuleja mfumunike nanka yenda do udini benda panyi mapenda kanu hangi je occasion uto bwanyi tuleja bonsu bajibena lukuna bajitunga jetuni mukalenga kena kayenda to ujingi peuple panyi mapeni bwalu ni bamona bonsu malo jakitaka na kwetu kuchinsanse surtout bajibake bakwela mfumu le bâton dans le roue kajitetu bima na bubantu bumuntu mwehela babaleja nyi fumu kena kayenda to bantu abu nyiba hingana chanyimanyima kubwa chinganyi njinu lomba nyi tetu bonsu tuloyi le 30 mars à partir de 15h ku Château Rouge bwanyi tuleja soutien wetu kujimfumu ngano ejitwasa kijila ngitwasa nkanzambi anubenesha anulama toni hata monanga na le 30 mars mu 15h mu Château Rouge. Merci. Watoto wa Kongo mujima amjambo. Magharibi ya leo tunakuwa kumita nini wote fasi mnapatana ku Bruxelles, ku Paris, ku Allemagne, ku Londres njuu ya makutano munene inakuya juma hii hapana juma ile inakuya mbele ya le 30 mars 2019 na 15h makutano itakuya fasi le Château Rouge ti République njuu ya kumusoutenir président wetu wa nchi jina lake inakuya Félix Antoine Tshisekedi Chilombo njo anakuwa wetu raisi wa sasa anakuya na mayele kabisa njuu ya mtoto ya Kongo mujima ashishinde kwa kuria manjia itengamane mambo ya kubambaka batu kupika inaisha. Tunaona vile anafanya machantier anasema tu 100 jours njuu ya machantier yake. Tunaona kule kukinchasa manjia ikunatengamana beku batumika bantu bena kufurahi ekuna bamba batu yote ya FCC banakuya kuiba pale. Bantu banapenda ma corruption, bantu banapenda kuiba bantu bote bale batawabamba. Hapa sisi tunasema FCC dehors. Atubapende Kabila ule muna sema mukwe kimia. Twende pole batamubamba. Mbio tutashinda.
tunapenda na raisi Fachi pole pole. Njo basema makutano inakuya tunjo le 30 mars 2019 na Chateau Rouge. Nini yote mukuye watoto, mukuye batu ya Lamuka, batu ya barafiki yetu tunakuwa kukombana hapa pa Paris depuis longtemps. Tunakuwa mukuye tubambane bisisi yote tumusoutenir président wetu ende kumbele. Accent. Nakanisi Boiti Kolanda, donc Nakanisi peuple congolais a reçu la preuve il y a démocratie parce que Batu Bayaki Ebele Bayaki pona Martin Fayulu to monaki Batu ya IDPS Bayaki te pour batia pokoso beba mbete bango beba batia trouble ezalaki te donc mbala oyope Bato bazali na sima ya président de la République ou azana mboka na biso bango pe balobi bango pe bakotika la sima te faut balaksa ke bazali Nasima, il y a président de la République pour na mosala na ye oyazali ko sala donc bolandi combattant Pacheli Mikobi bolandi pe combattant Lucien Ngando ndeng balobi na batu mususu donc samedi oyo ba sengi batu nyoso tout oyo bazali ba patriote oyo balingi mboka na biso epusana donc tobo manate parce que but na biso ezalaki ke Kanambe akende congolais azwa esika na kanisi mutu ako changer nationalité ya Félix Tshisekedi azali te azali congolais yango wana basengi na bino boya na Château Rouge à partir de 15h ti tomemani bomemani ti na place de la République. Donc rendez-vous ezali samedi na Château Rouge à partir de 15h pour na ko soutenir donc président élu Oyo Azali na poste. Donc deuxième sujet donc boyebika que comme vous pouvez vous en douter réunion Yalamuka ezalaki na Bruxelles week-end oyo officiellement ndengi balobaki ezali coalition na bango Yalamuka balingi bango bakomisa yango plateforme moko politique wana ndengi compte rendu officiel et betamaki mais boyebi bien sûr que politicien oyo alobaka ezali te oyo asalelaka politicien oyo alobi na moi ezali yango te mutu alobi na butu donc ngasi ko na lingi na fongolela bino po boyeba ke réunion wana esalemaki parce que Jean-Pierre Mbemba na Moïse Katumbi bamonaki ke Fayulu akomi ko reverser bango ke Fayulu akomi ko mema masolo ngo neti distraction dango yango wana bavandi baboule ke non to ça la réunion pour to tcha nyoso tout clair baye basali na suka na kanisi bino moko bomonaki ke même Katumbi tango a eu parole a lobi sous makambu ya vérité des urnes et comme masolo moko caduc et comme masolo moko ya kala ezali susu na tina moko te tisiko kolandela o vérité des urnes onga ba yibaki ngai ba po ngai boyo na koko parce que président ba ko changer te ba ko zonga la rapé élection te bango yango na ba moni po bango déjà champion Mbemba na Katumbi ba mesana déjà na ba masolo politique ba lobi que non vérité des urnes écoute lisolo anesili Katumbi azwaki parole bo moni pe Mbemba azwaki parole bango tout ba lobby oh il fallait boloba mais bon monique donc au leader et opposition bon moni siko ke Fayulu a se retrouver na ban kapenza na ba mbiaka ya kati ya masolo donc bon monique Fayulu leader opposition et lo ngana zoka moi que leader opposition mais azu ata parole te mais en tant que leader opposition il fallait asengata yepe il faut lo baizani tingai donc batandi ba journaliste oh donc basala na ba internet déjà place nga ba ochanga na vanda place na revendre ko laksara que non vieux oh aza grand prêtre donc ba ko ochanga na simate donc ba musu ba vendre donc ngaso na ye ba sangisi biso tout ba journaliste to sala masolo en internet na revendre place à liboso ba ko changa na place etanga mi ba changa parce que donc nazana na kokolo ba pe nazali l'un ya ba leader ya kati ya masolo oyo pour ne pas dire leader. Donc, tout le monde Fayulu micro à ta zuite, à lobby et logo moroté. Pour na yebi sabino ke bo moni ke masolo ngana lobaka tout le temps à 5 minutes parce que ngana za na franc parler moné du président Macron. Ozomo na président Macron soka lobby likambo mona batu ba tomboki batu ba comprendre te ndengi yo maman oyo koko oyo il y a plus de 60 ans ndengi hein ba beta ki na ba gilet jaune na mkola na koyi Macron yoki mawa mais apesi pe leçon asali pe Macron abi ke keba na âge yo za nango kozwaka ba risque aboyer na makambo aboyer donc en tout cas prendre rétablissement mais et ça yo leso a solo li bien mais batumuso mona nete ya politique bakoloba net ngai ndenge na lobaka
na lobaka makamba solo donc mais batu ba contredire ngai bon moni bino na réunion ana donc yo leader c'est opposition tanga na zo sabino ke donc Jean-Pierre Mbemba na Moïse Katumbi jamais ba ko linga ke Fayulu za la leader na ba yo ngal zo ka Fayulu ya ona ngana bandolo ba ke Fayulu faut kembi sa masolo zo avance mais bino mo mo tanga za wana afin de calme abini kutute donc bazo crier kutu kombone po ba fanatique bazaki so batangi moto ba crier comme batangi moto ba crier bazo tanga donc même musique tout ba tangi ba crier kombo na donc bazo bosana ke musique to za dernière fois quoi mais ba kipete ba fanatique bazaki wana bo moni ata kutu Fayulu ata ko seka alingi kutu ko sekate mi fala beta danse ta beti kutu danse te no bino mo bota penza carré ya Jean-Pierre Mbemba za wana ya Moïse Katumbi bino bondi penza ke Moïse Katumbi Mbemba donc akoko bina donc c'est bina yo poko mobine mais Mobutu ça c'est recoute ata zo sekisa yo donc zo seka na ndenge mo amisi so ya kati ko seka yo pe fo kata ko seka so konje ko seka e komi mbeba donc bino moko bo monaki makamdenge zalaki wana donc Fayulu azui même pas parole mais bazo loba wana bo yoki ke Moïse Katumbi tanga lobby alobi ke yé problème na yé ezali président Félix Tshisekedi était président Félix Tshisekedi azali ndeko na ye donc problème na bango ya ye ezali ndenge mboke kendaki bien te ezali nyangala kata ya kana chien Kabila alobi en clair ezape message mo rapesi na ebite soki bato ba décortiquer ki yango mutako décortiquer on ga bien ezali petit na ngai Papa Rose il y a décortiquer makambala mo donc Moïse Katumbi alingaki koyebisa bato donc dernière apparition na bango nyo surtout ndenge basangani wana dernière apparition na bango yango wana bakoyi ko lo bango te mais ezali yango wana donc Moïse Katumbi alingo pesa message pona koyebisa peuple congolais bo moninga ndenge nazali boy boka moi te jour bo mona nga pembeni ya Félix Tshisekedi parce que ngai na ye tozana problème te est-ce que bo mona ka bete masolo ali pasana abeta yango te donc akobeta yango te donc aye wana apparition na ye kaka ya suka yango wana après akomona na kasute puis siko balingi ke ekoma na masolo ndenge mususu ba moni ke do Fayulu akomeki ko reverser bango na makambu nyo surtout ata na justice lelo soki dossier zali classé dossier eza sans suite ba tiango côté mon pour siko bazonga la dossier il faut pour basa la réouverture la dossier il faut y en a pas élément nouveau mais Fayulu bandoko yana ba élément nouveau ta zobeta masolo kaka oyo yebeta maki na bakini kala ba azobosa na internet comme soka bet na kito yo Fayulu azobandela kaka makambo kala neti CD zuli boulou neti disque zuli boulou donc ce qui balingi ko ça la réouverture à dossier et puis il faut élément nouveau pas Fayulu les ala quitté ya ngona Mbemba atali alo ayebisi Katumbi mais non moni muto a osimbisa biso touche au monde na kati ta ba so la Mbemba na Fayulu bazaki pem Mbemba na Katumbi bazaki pembeni ba mo ba beta na ba masolo donc ya code na kati ya litoyi Fayulu musika donc peuple congolais bo fongola misu botika sentiment bo fongola misu botika sentiment na kanisi bino moko bo moni wana ndenge makambu ezalaki na réunion bo moni ke leader leader na pesi bino exemple ngai ba benga ba journaliste nyo surtout ba sala na makambo internet ba journaliste tout bati bakiti bota la place ngai na kovanda donc na kovanda na ranger moko liboso do bo mona pe petit na ngadi na pointe donc toza ba mbiaka ya kati ya masolo pour muto ko discuter kuto azate donc tout le monde est d'accord na ba pembeni pe mona ke na benga petit na nga papi ge na ozana nga po petit na nga za soda ko sakanate Abunda Bitumba na vie na ye donc grand prêtre donc dès kana esaki bino moko bomoni ke Fayulu azongaki na temps akuta na ba mbiaka na ye donc Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbemba donc a bougé kutu te donc a sengi kutu parole te donc ngai na zo bino likambo moko cela n'engage que moi-même donc mutu a induit saka Fayulu na erreur ezali muzitu botala kaka question ki Fayulu atikali na muzitu Fayulu akomi na ye kaka neti liboma tiko kata ba danse mais tango azali na Moïse Katumbi na Mbemba bo mondinga setenaki te donc alingi kuto ko sekate a tenir donc itina suka réunion même pas ko sekata ba obetele maboko alingi kuto ko sekate donc azongi penza donc na temps mais ce qui a tikali kaka na muzitu nzambe na ngai o mona kaka ba danse bandi donc pour na oyeb sabino ka ke bo comprendre que donc makambo bino moko bo monaki ezalaki donc eloko kutu ya kolobate na tili bino moko bo tala extrait ya réunion wana. Vous c'est pour le futur, c'est pour quand exactement et qu'est-ce qui coince par rapport à l'avenir de la Mouka? Non, il y a une question aussi de temps.
Il est 20h30, on avait encore beaucoup à discuter. C'est pour ça que dans l'agenda, nous sommes fixés. Dans les jours qui viennent, nous allons encore continuer à nous rencontrer. Il y a des commissions qui vont être mises en place également pour décortiquer quelques questions, des questions techniques. Et on va revenir à vous dans les jours qui viennent pour vous donner maintenant la quintessence de l'ensemble de l'organisation et la restructuration de la MOUCA. Mais on n'a pas échappé à cette question, nous avons beaucoup d'idées, mais si on devait tout terminer aujourd'hui, peut-être que demain à 6 h du matin, nous serons là. On a noté la présence d'une Transformation Initiative, je pense, quelque chose comme ça, qui a été à la base de la rencontre qu'on a vue à Genève notamment, qui a commencé en Afrique du Sud. On les a vus ici, on peut savoir pourquoi. S'ils continuent la facilitation, et comme ils ont été au début où vous étiez à 7 au départ, les autres ont retiré leur signature. Aujourd'hui, ils sont de fait à la tête du pays. Est-ce qu'ils vous ont proposé un pont entre vous et eux? Voilà, c'est la question que je veux savoir. Et puis la toute dernière, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas risque, parce que hier et avant-hier, vous avez travaillé, il n'y a pas eu de... Enfin, on n'a pas attendu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on était là depuis 10 h, vous sortez pratiquement à 20 h. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que quelqu'un ne risque pas de retirer sa signature après? C'est l'esprit des talibans ou quoi? L'organisation sud-africaine est une organisation qui est connue parce que si vous regardez un peu au niveau de l'actualité, ils interviennent dans beaucoup de médiations. Et effectivement, ils nous ont accueillis en Afrique du Sud, en tout cas nos équipes, pour essayer de réorganiser et d'amener les discussions jusqu'à Genève. Leur problème était de pouvoir faire le suivi après Genève. Ils voulaient surtout s'enquérir de ce qu'allait devenir la MOUCA au lendemain des élections. On a eu des discussions dans ce sens-là. C'est un peu le volet diplomatique, si je peux dire, de la MOUCA. Et ils ont posé beaucoup de questions sur notre vision de l'après-élection et de la MOUCA. Et bon, je réserve bien sûr ces discussions qui leur sont propres et les réponses que nous avons pu leur accorder. En ce qui concerne ici les personnes que vous voyez de la MOUCA, ce sont les personnes qui, lorsqu'ils mettent leur signature, ne la retirent pas. Ils prennent des engagements. C'est vrai comme on l'est. Et je pense que tous les leaders que vous voyez ici sont des personnes qui sont sérieuses et qui savent ce qu'elles font. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse la République. Alléluia. Donc, vous voyez que 5 minutes avec César Ngadi Yango Bozota la na télévision, mais Nazali na émission et radio-télévisée en plus. Komonango, rendez-vous avec le Patriote samedi dernier. Nazwaki Adi Londolo, le célèbre, Bokom Dieu, Monika Ndenge Lekaki, donc Bato Bazoko Kazote na Kanisi, Batalaki Ango, donc ils allaient de 14 h à 16 h. Donc samedi, Oyo. Ils ont tombé, rendez-vous avec les Patriotes, na landarango ndengwana actualité, donc nazali ko yambela bino susu asa leka azongi lisusu parce que Moïse Katumbi azali na actualité par rapport à la réunion na bango basalaki na Bruxelles ya Lamuka, donc nazo zongi sala lisusu bino Évariste Omana Ochudi o azali proche ya Moïse Katumbi ayepo ayebisa biso que Moïse Katumbi azokitane ki sasa kaka mikolo oyo et puis akoloba mesure au président de la République à Sali, na makambo azo sala, na makambo ndenge nini ekoleka na Lamuka, mais pour boyebi ke kuna Moïse Katumbi alobaki, makambo na kozonga na kisasa te alobika kazali, mais vérité ekobima samedi oyo. Binomoko, Bolanda, bande annonce, il y a rendez-vous avec le Patriote, il y a samedi 30 mars 2019 de 14 h à 16 h. Après la réunion de la MOUCA à Bruxelles, M. Évariste Omana Ochudi nous annonce le retour imminent de Moïse Katumbi à Kinshasa. Est-il vrai que la MOUCA est vouée à l'échec sans Moïse Katumbi? Pour dissiper toutes les zones d'ombre à nos préoccupations, ce samedi 30 novembre 2019, je reçois une fois de plus Évariste Omana Ochudi, proche de Moïse Katumbi, dans mon émission Rendez-vous avec le Patriote de 14 h à 16 h. Mes chers compatriotes, peuple congolais, bonjour, c'est votre frère, M. Évariste Omana Ochudi, président de l'APK Action pour le Congo et proche de Moïse Katumbi.
Je reviens encore vers vous au travers de l'émission de M. Zangadi, 5 minutes avec le Patriote, pour parler le problème de notre pays, notre patrimoine commun, comme je l'ai toujours dit, le Congo. Mais ce samedi, je vous demande d'être nombreux parce que nous allons débattre certains sujets poignants concernant notre patrimoine commun, la RD Congo. Nous parlerons sur le retour imminent du président Moïse Katumbi Chapwe au Congo, sa terre natale, un homme libre, les actes posés par le nouveau régime du président Félix Tshisekedi. Mais aussi, nous allons nous attarder beaucoup sur la réunion de la Mouka qui s'est déroulée en 3 jours. Pourtant, c'était prévu 2 jours à Bruxelles. Je demande à tous les Congolais d'être présents, les membres de la PK et surtout les Katumbistes, parce que nous sommes prêts à éventrer le boa pour ces 3 sujets qui sont précités. Je demande aux Congolais de poser des questions. Nous sommes prêts, comme d'habitude, à répondre. Ce samedi 30 novembre 2019, je reçois une fois de plus Évariste Omana Ochudi, proche de Moïse Katumbi, dans mon émission Rendez-vous avec le Patriote de 14h à 16h. Bandeko na biso ba Congolais mboto na bino mingi wa bino ndeko Évariste Omana Ochudi, président APKP moko ya ba lieutenant Moïse Katumbi le plus proche. Donc on a une émission ndeko na biso Zangadi 5 minutes avec le Patriote de samedi oyo. Tosengi bongo na bilinyo sobozala ebele pona kolanda milulu oyo koleka mukolo wana tokolobela mama ya makamu misatu oyo etali retour to bozongi ya wabino mokonzi Moïse Katumbi Chapwe na mboka na ye Congo esika botama mboka oyo makila na ye oyo alingi kosala ngo makasi pe tokolobela mingi mai matali misala oyo ebandi kosalema na bokonzi ya sika Félix Tshisekedi Tshilombo président ya Congo pe tokolobela surtout tokopandela mingi milulu euti koleka na Bruxelles mikolo misatu ya réunion ya Lamuka plateforme électorale ya oyo soutenaki le candidat numéro 4 Martin Fayulu Madidi. Alors tosengi na bino nyonso bozala esika wana ngonga wana po samedi 14h to bana émission elongo na bino nyonso mo tuna mituna pe tokoyeba koyano la bino. Bino moko bolandi Évariste Omana Ochudi azali proche ya Moïse Katumbi na kanisi boyebiye parce que c'est la 3e fois aleka na émission na biso a annoncé que Moïse Katumbi azali na ye kozonga mikolo Kisasa mais sikoyo to monaki ye na réunion na bango ya Lamuka alobi azali kaka mais sikoyo ekoleka ndenge nini. Wandugu wapenzi, jambo yenu kwa nyinyi wote mahali yote mnapatikana. Ni mimi ndugu yenu Évariste Omana Ochudi, presidenti wa mouvement politique APK na niko moja wa chini ya Moïse Katumbi, mwana kuwa karibu yake sana. Na niomba mkwe wote kui emission ya ndugu yetu Zangadi itapatikana samedi wakati ya 14h. Njo tuhusu kuongea mambo ya Jamhuri yetu ya Kongo, tutaongea masije 3. Ya kwanza kurudi ya presidenti Moïse Katumbi Chapwe mwingine yake Kongo kwenye alizalikwa na mambo yenye naanza kutendekana kidogo mwanzo ya pouvoir ya ndugu yetu Félix Tshisekedi president wa Kongo, na tutaongea mingi sana mambo kuhusu réunion ilipitikana na Bruxelles ya coalition électorale Lamuka. Naomba wote mkuwe na tutazidi kusumulia vizuri sana na wapigia asante. Ni mimi ndugu yenu Évariste Omana Ochudi, président wa APK Action pour le Congo. Asante sana kwa yeye. Ba question na bino nyoso tout bobomba yango samedi 30 mars 2019 de 14h à 16h bino moko boyebi ndengi monsieur Évariste Omana apesaka ba réponse na mituna na bino. Rendez-vous avec le Patriote, c'est ce samedi 30 mars 2019. Je reçois Évariste Omana Ochudi, proche de Moïse Katumbi, dans mon émission Rendez-vous avec le Patriote sur la 99.7 FM MNG Radio. Binomoro Bolandi ndengi Évariste Omana Ochudi a solo la ka danger yebi penza ko solo la moko kutuwe sekisa yenga na kati émission lobike oyo penza oyo Évariste azali mwana mendo bieni. Donc samedi akozala wana bo bomba ba question na bino nyoso tu boyebi ndengi a solo la ka. Donc aye ko pesa biso date ya retour ya Moïse Katumbi na Kisasa place ba Congolais bazali ko zelaye. Donc rendez-vous avec les Patriotes ezali samedi de 14h à 16h na Amérique de 8h à 10h. Donc Congolais ndenge kana zozongela ikomi ko pesa nga mawa même une émission où il est samedi
hermoso comprendre to le congolais ba lié biso nini ou bien nini eza koleka na mutu ya ba congolais minute parce que la chemise à pembe alobi chemise à mwindu donc but na biso nazo zongela lisusu ezala ki kana chien nyangala kata kanambe alongwazo ma solo na mbunchu pe na dikosi siko alongwe tokomi ko pesa be importance moko boye na yebite ce qui ya ndenge nini tokomi on dirait que l'autre na butu donc ko pesa lelo donc polémique moko sous bimeki kalate awa o kanambe présence qui ya mboka ni nanga yake kotala président kanambe wana beta 18 ans na pouvoir siko ceux qui présent na yé protocole couleur ya présidence de la république baba ba royamba ceux qui na 11h ou bien na 13h ayé na 8h du matin alinga ngotala ceux qui kanambe azali ceux qui présent pe mboka na biswana ayeba pe na batute bon siko soka kuta ina mutu moko azali présent est-ce que c'est un problème donc azana droit ya okuta na batute on est comme état de droit donc na l'ère ya ba dictature donc on est comme maka siko azana droit akuta na batone président wana yebiete pas ko ndo kuta na bango bakuta na bango donc le longai donc petit na papi gana zake pa na ngai siko ndenga sala to lobela avec tout le monde est d'accord est-ce que ko so ananga te azana droit ko solola na ngai na ba collègue ne musu bazala ki nani papi gana solara na petit na grâce mbizi à qui je salue petit na grâce mbizi petit yo ozarana motema nanga parce que yo otikala tilelo respect na ngai makasi donc ozalaka très reconnaissante na ngai mais o witaki Congo mikilo yaki déjà na moto no ngana saleka prolongement moto no po la tête mais tilelo ozalaka vraiment reconnaissante na ngai ozarana reconnaissance mo makasi envers ngai donc imaginez ka tilelo benga ngai boss so na bengo ka boss boso mona humilité ndenge wana aza obligé à sala yango te mais bon mona donc parce que na mukili oyo moni ke soki o aider mutu kolinga te ke ko s'attendre tele mso apeso ba remerciement donc o aider mutu po aider mutu soki mutu mso so aboude soki mutu mso alingi ko remercier te wana ka italien mais bo yeba makambo biso to sala ko ezate ndenge na zaina bureau ya comptable na vandi na sala ba rapprochement bancaire na nga nazo passer be écriture mutu azo mona ngate mais makambo to sala ka batu ba mona ka etikala na bilili ata lelo yo lobi bo ba biso mais papa mama vanda tala makambo biso to yebi ezalaki bo donc vraiment wana ka ezali conseil nazali ko pesa na mukili oyo biso to zali ko vanda parce que reconnaissance ezalaka nangote congolais mona congolais problème ezabo yo lakisi ye ndako lobi ke porte à sortie ezali boy mais congolais na boule na ye akokuit kolinga karate un jour aluka ye moka ye bake porte mususu à secours ezalaka te au cas où incendie zwami na kobima wapi congolais ne to lakisa ki porte ya sortie oyo ya entrée oyo mukolata moto ebimi oyo coûte parfois a cramer wana parce que a royer biso que non o lakisa nga porte nga na yebaki te ke porte mususu donc congolais lingi découverte te congolais lingi ko apprendre te yango wana problème congolais na pesi bino exemple makanga ba site tango e bandisika Congo mona ba site tout bango tout Congo on dirait combo mususu ezalaka te tant grand prêtre a changer ba combo a changé ba combo mais congolais donc azara soki a monelo ke bimi atikele na kin ba flat bimi tala ba flat ba tutu ba flat on dirait ba ko créer eloko musute na so pesa bino exemple neti honorable Zakari Bababaso a créé lingala facile ba tutu ba kota na idéologie wana mais au monde ata mutu moko te keroya a féliciter parce que yé mutu a créé idéologie wana mais bango congolais azoko luka kutuke ya Zakari Bababaso lingala facile e kufa zolo ba kutuke do babulo wana yé mutu bandoko pesa zolo ka ke Zakari Bababaso lingala facile e kufa po ya sepela Olia senga que merci na mutuazoki idole wana la première fois mais rien ça c'est congolais donc c'est l'une de spécificité ya ba congolais donc motema mabe motema likundu ça là exotique mono ça exotique na yo mutu royate congolais royate ya wono moni ba exotique comme ba mvunchi ba chinois ba zoteka biloko na biso mo ça là exotique na yo bien boutique no bien et loko moko boy mutu congolais ko yate akoya jour ka ka ozana mbongo te aye ko defa tango ko defa comme client insolvable a changer nzela comme ko tonga yo azozila ke yo okwe ya po seka mais ceux qui azana mbongo ake opesa chinois mais ceux qui azana mbongo te aye pa no et puis a changer comme client insolvable ko yaka suta comme ko tonga yo donc ata makamaka ba congolais tanga moko boy nazwa ku makasi nakata ba site donc site pa ba ibanga site ba tina kombo na ngai donc comme on dit esprit donc ya ba congolais esprit kaka ba kinois donc la musique na timba na bimisa masolo mususu donc site Cleboa na internet ba yebi Cleboa nan Cleboa
Mais Clébo ya site et bima. Donc bima donc il fait ça confusion ti le monique ya tayo mozo talanga yo kansala Clébo wa nezanga mais ngana yana bimisa Clébo wa original. Donc mutoya baki yo plan a zuna combo na yo donc a tima solo pesi confusion ti le batu mususu bakanisaka ke Clébo wa na kaka ngai mais ok ngai te ngana bimisa Clébo wa original. Donc yo mo monique tozo kamwa. Ti papi gen petit nanga ba memaine lo yenga bando comprendre ti ayo comprendre beta chita sima ya bivie na comprendre ki te mais petit nanga kaka donc ya motema parce que ça soda a bunda ne bandeli donc na 40 45 na 14 18 na vient na donc na la bagi petit nga na bagi ko timba suka na yango oko comprendre ma solo yango ke ezala ki ndengo wana te mais na suka nga na za na problème te pichu mangaya a évolué à Ganaye, Pichu Mangazali produit Nangaya 100% na Koko Lobango, Piazza Wokanga produit Nanga 100% parce que Ngai na Zoé Nandaku, Pichu Mangaya, Yemo Kamutazali na milia ba Congolais, Bandeko Naï, Bazana milia ba Congolais, Bazana milia Moussous, Ngana Monaki Nabi Pichu Mangaya Yondengo Zaboye, Yoso au côté Masolo et Kosimba. Na vanda na donc azolinga kutab na betana taba 3 ans ba 4 ans goyep sabino na zakutu ko bonde la e ti na Zoé Masolo na bi Pichu Moni Yondengo Zaboye parce que basi bazandenge na ndenge. Moi, si je suis kitoko, mais mayele était. Je suis mayele, mais kitoko te. Mais pour moi, moi, si allié, beauté na mayele, bazar rare. Donc, les cas, il y a Pichu Mangaya, donc kitoko na mayele. Bazali Pebele, Ingrid Kabong, on a kotanga, Nicole Vangu. Naba misuso na tangite, Bazali Bele, n'était petit nangayo, caramélisé Chanel. Donc, yebi donc zomona kitoko na mayele. Donc, là on a d'autres saka pichu yo ko koma sou danger de ba danger yo kelanga il faut ceux qui obandi ko lo balingala. Na kazi pichu place azana kisasa na pesi mbote. A pesi ngai raison moni tango beti suko akomi ko beta biloko lingala. Moni ndenge pesi et pesi masolo ndenge mususu po e baga ke donc vient na grand prêtre. Azalaki bilingue tenga bi pichu il faut comme bilingue donc lingala na français. Okomona ndenge ekofungoliso masolo. Okomona siko donc récite ya Pichu Mangaya ko sala ngai esengo na koki ko sala n'esprit mususu te parce que ngana za na ouverture donc pour ngana ba masolo mutu ko jenenga zate. Mutu akoki ko jenenga zate donc yango na ko za jaloute na ko za motema mabete parce que ngaba ko za ba pesi bisunga ko na ngaba pesa ba tutu invité moko yo meme na maya bo ngana meme na maya bo. Déjà vécu na ngai mutu akoki ko kokanga za pasi mingi. Donc na cause là donc pour mutu moi ko jenengate donc Pichu Mangaya siko nazali ko sepla na makambazo sala tale loko moka betaki na siège kuna ya UDPS ndeng batali yango parce que lingala zolo balingala eloko wana ba français ba moyi wana ba jeiti wana za pasit siko nazali ko sepla parce que ça produit na ngai Pichu Mangaya zali produit na nga à 100% neti lelo na ko lo bake cordon na ngai gradi mouya produit à 100%, donc il faut na sepela qui a poussé à gagner bambongo salam makasi. Puis tu es moi et nga dernier maké non tonton. Ce qui vraiment makambo o na comme na ngombongo il faut na sombelo voiture de pona cadeau. Vous avez reconnaissance pour yebi ma solo. Yebi ma solo ndenge zali. Donc on est entre parenthèses pour na kotala esprit ba congolais ka ndenge zali. Donc, ce qu'on a dit, c'est une communion commis entre le président de la République en Boka na biso na peuple na ye. Parce que mona nate makambo ezala quitté donc bota la suko ba image natie la bino boza mona donc na stade de martyrs dimanche dernier tant toujours qualification na biso ta la président de la République avec image talandenga zo pesa batu ba mbota zo sola na bato ndire kaka ba master parce que ça esprit quinoa azana ouverture esprit donc makambo bo ezala kate donc bo imaginer kaka kada chaîne yangala kata kabila on a soki avec aroya ku ndenge a sola ku na batu ndenge aroya na pas place wana au président de la République avant d'aki eza place mo donc dina batu yako yate pisoka yaki li babe ata vande na ndako tongo za éliminer botalaka contre Tunisie to gagner donc 2-0 to zo mener 15 minutes longwa to kena mondialité ezali ba mal chance à Kanambe botala siko présent suka donc makambu tout ezali ko fongwama donc binomoko botala ndenge nazo su bino su ba photo botala ndenge azo ko communier na peuple na ye na tshela bino siko na ba image bo yoka ndenge peuple ezali ko yemba ezali ko zongisela ye kaka idéologie wana abosana te ya le peuple d'abord binomoko bolanda
bino moko bolandi na esengo oko ya kozala congolais na esengo ya kozala na président boy pasa en tout cas président oyo ndenge nazo pesa bino moni bato bazo critiquer ezali bien ko sala critique constructive mais bilobela lobela te bozo mona lem sous président ka oyo bozo mona nzambe mutu lem so atindi aya ko bongisa Congo bino boza ko loba tango boko vanda kaka bo Congola comme olia penza asengi entrée plat azui dessert Congolais le boumwe comme vimba ah wana nakansi Congolais nakansi mutu akoloba azali système solo to solo kango trop na wadeni mulamba daye na pese mbota zonga déjà ki sasa bomona kita na yamba ki sagesse na ya azalaki na ngopona ko répondre na ba question donc wadeni mulamba donc yebaka ke mutu na tika na Paris oyebika ka masolo to solo ka masolo na biso musuto ko loba wate donc wadeni mulamba ba bonne chance na ba place wana ozali yebaka ke osimba donc wadeni mulamba donc azali proche ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Donc si on a retiré la bino bolanda spot bande annonce ya émission ya Neftali Yala donc oh y a un système PC loko ozu loko yo PC loko to lingo zwanini oh ozo discuter pe au PC loko donc Neftali Yala abandi déjà ma solo na une émission na ye amour débat donc nazali ko senga na batu nyo surtout balanda kanga na 5 minutes oyo balinga kangai balinga automatiquement Neftali Yala parce que azana katia ma solo donc azali ko sala musala de GC banda ki na kansi bato batali émission na été bokota na site boko mona émission na ye wane zali kout kaka le début de commencement na semaine bozo sous émission mususu parce que ayena esprit mususu donc on a les alités na kata bani donc yé penza o pesa eloko ozo pe eloko donc soko pesité ozo pe eloko te donc Neftali Yala donc ozali déjà na kata masolo donc moni pas na biso esprit mabeza la raté donc yaya na ye caraméliser Chanel ndenge na yesaki bino ke loba sala na yo internet ya bakoni ou bien ya makala ou bien ya pétrole mais o ya courant muta simbi masolo mikolo ezali caraméliser Chanel donc ayambi leki na ye yala na ndenge moko ta kosakana te donc parce que biso esprit ya mabe ezala raté donc biso tout ozala kaka famille donc Neftali Yala donc tozali kozila kaka musala ndenge tolobaki kaka ke musala mutu efo eloba ebele à part que yoza na système PC loko ozwa pe loko soko PC te ozwa rien. Surtout la clé boa originale aux jamais des Neftali Yala, l'or noir à la bouche étrangère de la presse congolaise, non, PC la micolo, j'étais pas PC loco de l'eau. PC loco de l'eau, on a PC de l'amour débat. Amour débat, par le but PC loco de l'eau. Par le but PC loco de l'eau, faut PC loco. Non mais la PC loco, ya boye no baswa te na ye bami pese loko zelo yo pesa ni ozali klebo wande makam klebo original kasi wa moi moko à la pointe donc ce qu'on a ligné ça ba médiocre bo constater que to bossani bino tango donc numéro 1 na bino donc kana chien nyangala kata kanambe wana kozwa masolo na mbutu pe na dikosi bino siko avant bo pakata ba misuzo to kanga bango na Congo bo kende te donc moi bo kima na bakota pembeni wana Angola le tambo le ka frontière za musika pe bo lekate to ko kanga bino moko na tiela bino bo image bo tala ndenge to sala bango donc neti ba kamunde la vente ko boaka bango pa balio anta balio balinga makila mais to ko pesa bango donc ba médiocre déjà donc brisé ba lia bango malamu botal na ba image bino
Binomoro bomoni donc ba médiocre peuple congolais bozana bino calme. Ça va pas se passer comme ça parce que c'est trop facile. Bah bomi batou, bah salibiso mabe donc comme asiko to changer président état de droit donc makamususu balimbi sakate. Donc bango il faut bazwa sort na bango bazo mériter. Donc siko na lingi na zongela susuna la sabino parce que makambo douane oyo botala ba prix douanier ya mboka na biso par rapport ya mboka mususu zo mona eza penza plus eza penza fois 2 fois 3 plus cher que ya biso na bekolo musu mona kutu donc ba pays musu pembeni kaka ya France ezokende na ba pays ya Maghreb moins cher mais biso na ebité ba médiocre wana soki ba tiaki ba prix yango na kwitu kaka pona ba lia mbongo donc siko président de la République net azali muta diaspora azali pe motema moko malamu donc soki makambo musu sili il faut taler la biso makambo oyo ya douane ba prix oyo donc ebike biso ba to diaspora to tinda kabilo ke belé muta ko tinda mutu kama kambe mais douane mutu ezali ko boma biso na kanisi bozali ko mona yango pe bo moni na ba photo na zong selebino yango susu parce que eza normal te ba prix na biso ezala exorbitant boye par rapport ya bato mususu na lingi susu na lobela bino parce que congolais e moso na vandi e yo pesa ngai na mawa na koseka congolais komi ko tia polémique na place polémique ezalité polémique moko donc ya buzoba qui n'a rien à voir qui n'a même pas de la raison d'être. Mais Ouzomona Sikobota, la Siko, président de la République, a accueilli a match, a accueilli, a s'échangé vite fait, a accueilli na Rwanda, Kouneza, dans pays, Moro Pembeni, a commis à Zalaki, na décontracté, c'est un dimanche, à Betty, Bateli, Mora, Betty, Mokassé, Mokassé, on a Betty, on peut sans chaussettes, na jean. Donc, à Betty, on a na Ebo, Bavadi, Bosoki, Kagame, donc, à Zomona, Yambi, donc, Congolais, parce que le Moussou, il faut là, t'as danger, au pouvoir Congolais, mais président Nabiso, sans complexe, donc, belgicain, mais bon tel ba photo ba congolais bazol ba ke président la t-shirt bo mais bino soko bozo mona makambo ondeni président za nda ko moko bazu nda ko normal poye donc zabilo ko pamba matériel les eloko pamba pona ye donc vraiment soko bino bolingo lo bani do bolingo ba ke Kagame oyo Rwandais oyo aleki président na biso na forme bozo bo sana ke président biso za mona poto belgicain ayebi forme ndenge ba place rango ayebi oyo rolata na oyo mais Rwanda azaki pa na biso kanamba bandozo ba cour et pas ya honorable Francis Kalombo asisa ikutu ba cour te ba tiki ekutu sans ça ba cour akomolata na désordre donc mandefu désordre makam tout désordre ezali netike présence ci côté 5e présence ça déjà mwana poto ya tongo belgicain ayebi déjà forme donc wana ezalaki mokassin bato ba ibe forme mokassin ba ko la tango mokassin Kasbala tango sa chaussette. Bon ba ko la tango te mais congolais donc boy besanga penza rapprochement nini lien nini bozanango na mokassin wana na sans chaussette na makamba mboka. Bozo mona ke makambo sutu donc tozo kota na ba chose moko baliverne biloko moko ezanga tina mais tolingi ko saelango polémique. Dès balobara expression mot française balobara l'habit ne fait pas les moines. Donc si ko ezana solution ni pour na mboka na biso mokasa na mais congolais koma na eka koloba yango pe polémique zo do siko mikolo ndeng siko président de la république azongeli siko jet na ewana siko ekomani do bolba siko ni donc na kasi bo lapi makamba avion bo basu do kanamba zu jet akena ngwapi na mbalo kasa ke mbalo ke Dubaï ou be Burundi. La République démocratique du Congo entend entretenir de bonnes relations avec tous ses voisins dans le strict respect de sa souveraineté. Voilà qui a motivé le déplacement d'Entebbe en Ouganda pour une visite de courtoisie. Avec une frontière commune terrestre et lacustre étendue sur 3 provinces, l'Ouganda retient l'attention particulière du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, arrivé à Entebbe en compagnie de la première dame. Allez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu à l'invitation de son homologue angolais Joao Lourenço. Une deuxième visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Angola depuis son avènement à la magistrature suprême. Visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales de bon voisinage, d'amitié, de fraternité et de coopération entre la RDC et l'Angola. Mais peuple congolais botika ba makambo ndengo na botika donc wana ezaki omoke Félix atimba lakisa ibino ki avion wana ezali na ko tambola nango atambola nango siko pa bwakisi yango donc siko bopimisa so polémique donc balo na kanisi boloba nini kanamba ke nango na Dubaï peuple congolais tozala focaliser na makambo oyo ekoki ko bongisa makambo mboka
to landa makambo au président azali ko sala pona mboka to tika ba polémique ya buzoba ndamona kaka peuple congolais mutazana ba polémique ya buzoba na kati ya internet na côté ba réseaux sociaux mais kolo musu bazara ndengona te wana ba so ezali penza ke na réseaux sociaux ezali ba système net a permis de conduire à point na kansi congolais moko alinga ko tika na réseaux sociaux te ba musu bangoza na ba découvert ba point donc ba point ngoko si la ba koti na moins donc vraiment peuple congolais to changer peuple congolais ezali Njambe mutu alingi Congo na biso to sala tout Congo na biso to pesa maboko na président de la République pour Congo na biso ke liboso. Donc avant ya kosukisa émission na biso ndeka boyebi na epsaki bino ke na suka émission bien bande l'émission bon nazotanga pas chaque fois te mais en tout cas il faut na remercier ka base nanga bango mutu bazo défendre masolo basali base kalate na kosala kamone tu tour du monde moko boye na okene ba Amérique na okene ba Europe ba mboke belé pour na remercier quand même base nanga o batala ranga pe bazali ko zelanga bazali penza ko zelanga balobi vraiment il faut na voyager na ya kotala bango et ko pesa seconde ba mona ngai boye ba mona nga penza physiquement donc vraiment avant na cette émission nazali ko remercier John Bakuni l'exécuteur hier azali na kati ya Finlande wana donc petit na ngai depuis Degokao Yé abandana nga depuis la belle époque émission nando sala na radio ya musique azalaki depuis que depuis petit nanga quartier donc na katia Finlande kuna John Bakundi na pesio bambote oyebi masolo to solaki petit nanga nazo zelaka kandenge masolo to solaki au vendre sa base na masolo musu to développer ki nazaki na tante to solola yango vraiment calmement petit nanga donc yeba ke John Bakuni donc na madame na pesimino bambote ebele. Si on a accueilli na États-Unis d'Amérique, petit nanga na zalaki kala na Canada, a comment na États-Unis d'Amérique donc yé Alain Yeye. On a zabé na na petit frère propre. Petit à parler donc il y a quartier petit nanga donc biso lupango boy bango na simakuna donc Alain Yeye écoute donc banda kala donc tina bandi ba radio avant kutu ba radio donc ba boule mususu ba titre mususu wana beng petit nanga toujours développer ensemble pas toujours solution donc petit nanga ko constater que vient nanga ya boagi sanga rien maintenant petit tant masolo ya les grands mopa et bimai na kanisa mbala moko yo parce que petit grand fanatique à mopa ye penza mutachacho donc petit nanga Alain Yeye yebaka ke Nazali na yo, vie na yo, a bosani yote, jamais vie a koki ko bosana leki na ye. Donc, Alain Yeye na famille no mobimba na madame Bambote Ebele et pas ya vie na yo, le grand prêtre César Ngadi 5 minutes avec César Ngadi. Na ko pesa susu na Bruxelles Mbote na Titi Malou. Titi Malou ya kangi masolo na kati ya lola kuna na Bruxelles Titi Malou bambote na yo de la part à 5 minutes avec César Ngadi. Donc na kati ya Paris, on peut base pesa na Paris donc na kati ya Paris na pesi Pape Benoît XVI Mbote a ko se reconnaître ba mastane pe bazaka na Seine-et-Marne na Melena Damari. Donc Pape Benoît XVI bambote na yo. Donc pour Nasugi pour Sabino que tout le monde est d'accord balandanga kaka te bazo landanga partout donc osiko nazeli koloba mutumuko landanga en direct ya mbujima ya benganga alobi meko kansate ke kaka batu balandoko baza pembeni biso on a mbujima tout le monde est d'accord donc na pesi Edi Alphonse Mbote na yo na kati ya mbujima na staff na yo tout ya base batu tout bazalaka no ba landaka 5 minutes avec César Ngadi donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de votre fidélité. J'aurai donc le grand plaisir de vous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Boye baka kendeng na sabino ke kanambe na ba médiocre tout bosani bangote kanambe fozwa kaka masolo na mpunchu tona dikosi. À très bientôt. Original. Avec Sepela TV, besoin coûte au Kima Banyongo exaté. Pour pas la biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comment tu me maman, comment tu me papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga, c'est Sepela TV.